Voilà, bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows d'Enar TV, merci Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble, kakandeng tusu la kanabino papa mama Simba Nabokebi. Nazana image moko nae tusu la nabino pebo monango, ndenge tracasserie zo sa manamboka par rapport ya ba policière. C'est-à-dire bande konabiso abasi topé ba mama na biso oyo ba kangi bango par rapport à danse mapuka ou bango babinaki en public. D'un côté, bandeko ba éviter que tant aux na musala jamais oki kotika musala, oki kosala ba tapage moko public, ba ki komela masanga et puis kobina. En même temps, ces derniers temps, policiers azo kenge la population pe azo kenge la policier. Mais ba maman na biso ba bosana yike ba acte bango ba sala ki zaki ba infraction oyo policière akoki kosala ngote. Mais tout landa vidéo pour tantôt yo ebi image mais ndeko mususu ebi image te total nanu vidéo tout mona pourquoi bakanga ki bango et bongo to landa ndenge nini baye kosala ba déclaration na bango na sima to landi embouteillage ezali Jojo oh, Joël, matala kuna ata bazo filmer tika ye Jésus Marie Joseph moi makasi. Voilà, c'est-à-dire batiki musala basundoli penda balabala embouteillage ekoti nango mais bango bake vanda kuna, c'est-à-dire bandeko basala kaka soki baye ko tracasser bato soki ka bakokisi mbongo na bango ya ba poche ndenge bazana na ba poche ese tondi na mbongo. Soki ka mbongo na bango ekoki pa ba libérer banzela bazobelela bango mais baboyi na kotala mais babosani ke na minute wana population ezo filmer bango kuna bazo book ambiance danse mapuka en même temps baza en service en tenue militaire. Or ce qu'on a comment dirais-je en tenue de la police. Or que ce qu'on a en uniforme en fait en général ce qu'on a en uniforme de service or qui jamais kokende ko mela en public. Jamais ba ko sala ba tapage oyo bango basali. Voilà pourquoi bakangi bango en même temps batiki balabala embouteillage bango baye ko bina danse ya mapuka. Tala danse ya mapuka ndenge ndeko mwasi azobina tolanda. Oh, Joël, matala kuna ata bazo filmer tika ye Jésus Marie Joseph moi makasi. Et sali mawapasi na soni policière en tenue de service asimbani na un homme en tenue civile bazo bina bazo sala biloko ba sala en plein air or que za la raté za ba infraction na ebité soki bandeko penda ba leka na ba formation ya misala o bango bakoma kosala to ezaka ka cop po Congo pe bo Congo ezaka ka timba batimbela yo timba batimbela yo bayuma bazanga voilà ba mère pe yebika ba mère ba obeta mutu na ndenge na bango babokola pe bana d'un côté mais bakangi ba mama to yo kasko ba déclaration na bango ndenge nini ba lobaki par rapport ya ba acte ou elekaki na vidéo o bakangeli bango tolanda vidéo ezotambola PCR ya basi en tenue na terrasse na ngonga ya musala bazomela pe bazobina comportement wana epekisami yo yebi yango te comportement na yebi epekisami lele vidéo ezotambola nga nazalaki te nasi nazongi na place ya musala nameli koka nazongi na place ya musala nazosenga bolimbisi fa mokonzi na ngai ndenge nakotaki na bana tenu alimbisa ngai Maman eko senga bolimbisa abi balimbisa ye. Or eza règlement o esengeli bango bazala nango na mutu. Jamais en tenue de service
oki okende libanda po kendo mela masanga. C'est ça le problème. Jamais anteni botiki musala boke komela tapage public. Bango baki ko sala tapage public ok ezalaka te. C'est ça le problème. Yango bakangi bango tolanda deuxième personne toyoka ndenge nini ye pe apesaki déclaration na ye tolandi toyoka ye. Policier, présentez-vous. Sous-commissaire adjoint de la Senga Titi. Matricule 21 97 20 16 33 733. Perse qui est. Na monio na ba menote ba konzi ba kangi yo pona likambo ni. Vendredi le 20. Toutaki kokunda moninga na biso akufaki nde tovandaki na monshi na terrasse tovanda komela masanga. Voilà. Basalika façon ya ko se justifier o ya kosi ya ki komela sike o pa kosi bazaki na matanga tout consort si réellement bazali na matanga ba ngai ba kanga bango te. Est-ce que muto ya kangi bango chef na bango azazoba? Non azazoba te. Soki okenda yi matanga mais matanga okende ko sa ni na poste de service. Ça dit on ezaka manière ba se justifier ba bandaki komela masanga en public. Basali tapage public. Bango moko bazo buka mibeko mais soki civil asali yango aliboye ko kanga mbango mais non. Sauf que o baza bande ko na biso baza na service routier. Bango basala kana nzela na kofungola banzela ko l'exami tuka. Du fait que bango basala ka soyi déjà mbongo na bango versement etondi na ba poche ba libérer banzela ata embouteillage Jésus sala metala nango bango te. Donc voilà et sali mawapas na soni yango moni vidéo wana tango circuler et pesaki soni na ba konzi ya la police. Et salari qui bacha bango maboko pour bande kwa basi babini danse mapuka en public bazo bina danse mapuka et sali mawapas na soni voilà autre ngete lo bapona bande ko na biso abasi yango wana bakangi ba mama na biso babini danse mapuka en public batiki banzela bake ko sala o esengela ki basala bameli masanga bazo bina comment soda ou encore policière en tenue de service oke ko bina na un homme en tenue civile au kanye na nzoto bozobina en plein air en public na ebite bande ko soki bazaka vraiment ba policière ya solo ou bien cop kaka yo ebipe RDC tout est possible cop kaka mama nani lata na oteni yo telemano kakao cop ezake yo bandué la biso autant par jour le reste ya yo c'est ça et comme bongo niveau ba chauffeur bazomona pasi na bateau on dit matin yaya pasi ye na mboka likula bateau nanzela oleka wapi chauffeur oza na mukanda oza na ngote problème voiture ezala bien te problème. Donc voilà yango tuzanga gite to la kisape bino bomona ndeni mambo zo tambola na mboka ces derniers temps police ezo kenge la population pas zo kenge la police armée to pe ba militaire bazo kenge la population pe zo kenge la armée to pe ezo kenge la ba militaire. Or biso to ebike bango musana bango eza ko protéger population et l'air bien mais bango bazawana pour mettre la population en insécurité et détruire l'air bien et salima wapas na soni voilà autre ngate lo bango wana partagez votre émission aimez commenter ko sala bien ezalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala wonché ba émission ezakoya ciao.